innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi boye bola muna bolandi ya journal ya pepe pour la peuple info lingala mbote na milo bisika nyonso tu bozwa milelo to kofungola basango na biso na sango ya mawa pona kota sabino ndenge ancien ministre ya transport pe voie ya communication mona mboka Chérubin okende azali susu na bo moité ba retrouva ki ya kokufa na tongo ya jeudi 13 juillet na limete kuna poids lourd na kati ya mutu kana ba détail élément obokozwa yango na édition na biso ezali koya to poursuivre basango na so pona kota sabino ndenge premier ministre Jean-Michel Malkonde Kenge a président qui mercredi 12 juillet na salon rouge il y a immeuble il y a gouvernement réunion il y a cadre national il y a concertation humanitaire CNCH na mokuse bon na baditaina réunion oyo connaîtra qui participation il y a différents acteurs humanitaires et pas wapi balobela qui évolution il y a crise humanitaire na RDC financement il y a plan il y a réponse humanitaire 2022-2023 na occurrence il y a mobilisation il y a ressources et pas il y a bailleurs pe ba perspective pour na exercice 2024 ba défi pe ba contrainte et pas wapi ba kosa la face nango na population pe ba acteur humanitaire na terrain ba lobela ki pe yango bo simba ke ministre ya ba affaires sociales pe action humanitaire mwana mboka Modeste Mutinga atalisi ndenge situation humanitaire na RDC ezo nécessité mobilisation en cru ya ba ressources pour na kosa la face nango plus de 26 millions de personnes baza na bosenga ya aide humanitaire c'est-à-dire 6,3 millions y a ba déplacé p 1,95 millions y a ba retourné et pas y a puis ba répertorié bango na province ya Nord Kivu pour na ko répondre na problématique oyo et sengeli ko mobiliser plus de 2 milliards 257 millions de dollars américains les lots ba fonds ezali ko couvert na hauteur ya 20% ndenge atalisi na ngambo ya coordonnateur humanitaire résident na Nations Unies chef ya bureau
Oisha, représentant yaba organisation humanitaire, P groupe yaba bailleur ya fond, ba talisi préoccupation la bango na détermination ya situation humanitaire na est ya République démocratique du Congo, provoqué na agression rwandaise sous couvert yaba terroriste ya M23, ba présenté na premier ministre quelques défis à relever na terrain avant ya ko formuler ba recommandation ya gouvernement ya république pour na amélioration ya qualité ya ba réponse oyo ba komema ezali bongo prise en compte ya ba contrainte administratif, logistique, paix sécuritaire et pas yoapi population pe ba acteur humanitaire bazali kosa la face nango mikolo nyonso pour na premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge ye a remercier ba acteur humanitaire pour na accompagnement la bango et pas yoapi bazali kotalisa na ngambo ya RDC na ba effort na bango pour na ko endiguer crise humanitaire pe ko affronter yango bosimbake volonté politique ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi na gouvernement ya kolandaka mikolo nyonso question humanitaire conscient na pertinence ya ba préoccupation soulevée na ba acteur humanitaire chef ya gouvernement a réaffirmé détermination na ye ya kotia en œuvre pour na komema ba réponse efficace na crise oyo yango ezali kosenga collaboration na ba acteur humanitaire et pas yuapi a lancé appel na mobilisation générale pour na ko soutenir RDC na ba différents processus ya kimia déclenché notamment oyo ya Luanda pe ya Nairobi pour na ko restaurer kimia pe sécurité na est ya RDC pambate premier ministre atalisike kaka kimia pe sécurité nde etikali réponse efficace pour na situation ya crise humanitaire oyo et pas yoapi gouvernement naye esengeli et travailler en arrache-pied bosimbake bokutani oyo ya cadre national ya concertation humanitaire ezalaki clôturé na espoir moko ya malamu premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge alaki ya ko poursuivre genre ya échange pe concertation na ba organisation pe ba acteurs humanitaires impliqués na résolution ya crise humanitaire na RDC. Toleta mama kema sola seni pona kotesa bino rapporteur adjoint ya seni mwana mboka Paul Moyindo alansaki na salle Abbé Apollinaire Malumalu na kombo ya président Denis Kadima wazaki empêcher formation ya préposé na repérage ya ba na bureau ya vote pe identification ya ba membre ya bureau de vote pe dépouillement Stéphanas Kande Naomi Gonda ba pesi bino ba détail. Na présence ya secrétaire exécutif national Toto Mabiku Toto Kani, secrétaire exécutif provincial ya Kinshasa Madame Anne-Marie Mukwayanzo Mpundu, au total 2500 préposés oyo bakozala formé na ensemble ya territoire national pour la durée ya 2 jours du 12 au 13 juillet 2023 ba facilitateur ya formation oyo ezali ba missionnaire na Kinshasa ba chef ya ba antenne pe ya ba informaticien objectif général oyo elandisami ya formation oyo pour la durée ya 15 jours ezali mingi kodote seni na cartographie ya ba bureau ya vote pe ya dépouillement BVD na Mukuse pe na ko constituer base ya ba données ya personnel électoral pour na ba scrutin où ezali prévu le 20 décembre 2023 pe na 2024 rôle na bango principal ezali bongo ko confirmer to ko infirmer ba site ya ba vote oyo ezali bongo ba centre d'inscription et fonctionnaki pendant opération et révision et fichier électoral de 2022 à 2023. Une fois confirmé, site oyo ya vote et ko bengama pour na koyamba ba centre de vote selon ba nombre et ba bureau ya ba vote oyo ezali généré ndenge rapporteur adjoint à Talisaki na ngambo mososo secrétaire exécutif national Toto Mabiku Toto Kani ye a recommandé na ba participants engagement pour na obligation ya ba résultat ezala cœur ba na ko exécuter ba tâche oyo na ndenge ya malamu mosala oyo eko dépendre na fiabilité ya ba lié oyo ekozala retenir formation oyo eko pesa na ba préposé ya ba repérage ya ba bureau
bureau ya vote pe identification ba membre ba bureau ya vote pe ya dépouillement oyo eza na importance moko ya makasi pamba te ezali point moko direct elongo na scrutin ba bénéficiaire ezali bongo ba oyo ba travailler na ba opération ya identification pe ya enrôlement ya électeur na qualité na bango ya ba contrôleur technique ya ba territoriaux mingi ba prestation na bango ezalaki apprécié ndenge secrétaire exécutif national atalisaki na maloba na ye. Envoyé comme lieu de mission. Donc vous avez obligé. La justice Simba que ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo a répondu à quitter mercredi 12 juillet pour la deuxième mandat. Il y a comparution Oyo Etinda Maki et pas il y a procureur général près il y a cour constitutionnelle pour na avocat. Il y a Matata Ponyo balobi qui est procureur Jean-Paul Aza la compétence mon côté pour na a invité ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo va détellement au besoin édition na biso ezali koya toko ba sangola biso pona kotesa bino ndenge comité national ya ba 9e G ya francophonie ba réussir kitoko de compétition ezali bongo test ya judo pe ya basketball na kati ya salle ya sika ya gymnase na site ya stade de Martyr Nyonso na bokasi ya directeur national Isidore Kwanza Stéphanas Kande Naomi Gonda ba pesi bino ba détail. Première compétition ezali judo plus de centaines ya ba athlètes ya République démocratique du Congo, République ya Congo pe ya Angola. Après journée moko ya compétition, ba vainqueur bazwaki ba médaille na maboko ya directrice ya comité international ya baje ya francophonie Zeina Mina pe directeur ya comité national Isidore Kwanza Ngembo. Et concernant ki basketball entre ba équipe féminine ya Kinshasa oyo ba affrontaki contre équipe franco-afro oyo ba remporté victoire finale face na sélection Kinshasa na 40-23 score final. Particularité ya ba compétition test oyo ba organisaki na gymnase Jimilé oyo etongami na occasion ya ba 9e G ya francophonie. Ezalaki na occasion ya kotester ba équipement oyo ba sombi pe ko permettre na ba différentes équipes ya comité ya organisation ya ko s'apprêter moko na domaine na ye. Accueil, restauration, sécurité, bilatérie, paix, santé. Pour le directeur national Yabagé, étape oyo ezali ya kokumba directement na be ya compétition proprement dit oyo amoni awa et renconforté ye pesiko yo akoki kolobake bazali près na ba niveau nyonso baza déjà na ba infrastructure ya grande qualité oyo ekoyamba ba milliers ya ba jeunes a profiter na occasion ya ko remercier président ya république oyo anzimi ke pays est organisé baje oyo ekotika la RDC ba infrastructure sportive pe culturelle adéquate na bénéfice ya ba jeune a lancé appel na motonyo so pona ko perserver ba aki oyo pambate ezali bongo investissement ya taille oyo esengeli entretenir pona ko garder yango bambula oyo ezali koya. Na rubrique na biso ya santé le rédaction ya info lingala emeki mwa moke kolobela bino ba bien fait ya citronelle topesinda. Ba sous-estimaka yango à cause ya disponibilité nango nzokande eza na ba vertu ebele na ndenge ya kosakana te yango eza nini ye eza nde citronelle tosinda yango ejuaka barole ebele na nzoto pe na environnement na biso na oyo etali indigestion bosimbake citronelle eactivaka digestion estimulaka ba fonction ya estomac eza na effet moko positif pour na bacolite rebelle grâce na action nango antiseptique pe cicatrisante pour na dégonflement citronelle ezo posséder ba propriété diurétique et pa iwapi eliminaka ba toxique et kondisaka nzoto il suffit kaka omelaka yango tongo midi pokwa citronelle et contrôlaka to ya cholestérol pe ekitisaka to ya sucre na makila pona bato oyo babelaka rhumatisme citronelle eza fin et silisaka douleur yango il suffit kaka ozwa yango onikiniki place oyo ozali koyoka pasi douleur nyonso ekosila grippe rhume na fièvre citronelle esilisaka ngo dada grâce ya anti-inflammatoire nango okomela yango ndenge nini ozwi mai na yo otokisi yango makasi
okitisi yango na moto ozwi citronelle na yo opasa yango kitoko onikiniki yango otie na kati ya mai ovandisi yango 5 minutes na nsima oza na ntina yo mobimba obandi komela yango tongo midi pokwa na oyo etali insomnie avant ya kolala esengeli na bino komela katasi moko ya citronelle bokobanda kolala pongi kitoko neti babebe. Citronelle eza très efficace esilisaka douleur ya baventre yo ndeko mwasi na temps ya baperiode na yo soki libumu ebandi yo pasi tokisa kaka citronelle na yo omeli pasi nyonso ekosila. Botuna nga nini citronelle eza insecticide moko ya makasi ebomaka ba insecte na ndenge ya mokie te. Okosala ngo ndenge nini? Ozwi citronelle na yo okausi yango kitoko otumbi yango na ndaku na butu okangi ba porte pe ba fenêtre nyonso milinga wana ebomaka ba insecte nyonso na ndenge ya mokie te. Ata pe soki ngungi tonjoi eswi yo isifi kaka ozwa citronelle na yo onikiniki place oyo insecte eswi yo pasi nyonso ekokende. Nzambe aza malamu asala presque nyonso na se na moi oyo eloko ezangaka biso eza kaka boyebi. Botuna nga nini citronelle oyo ekimisaka ba mauvais esprit na kati ya ndaku bokamwe bokamwa te. Ndeko ozwi citronelle na yo ya kokauka obandi kotumba yango chaque butu na ndaku pendant 7 jours yango ekimisaka ba maladie ya caractère démoniaque pe milimo mabe. Citronelle neutralisaka ba mauvais esprit eza asa moko ya makasi bokozwa idete. La religion Bosimake Congo pour Christ CPC na Mokuse elongo na évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Kibila vaza kolengela mobange na campagne d'évangélisation na stade de Martyr. Kinshasa CPC Malembe Congo pour Christ, une grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle au stade de Martyr du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023 à 12h. N'oubliez pas, conférence de pasteurs, le pasteur de tout Kinshasa, du 15 au 17, conférence de pasteurs sur croisement des avenues Kimwenza et Kapela. Référence Maître Toro, numéro 8. Maman, papa, frère, sœur, congolais, congolaises, ne manquez pas à ce grand rendez-vous. 3 jours seulement, si ton Dieu est mort, et c'est le mien, Malembe. Avec l'homme des dieux, l'homme de feu, fire. Wow. L'évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Kibila nous invite tous à participer au rendez-vous spirituel Réveil à Kinshasa. Pendant 3 jours, Banawewa, chauffeur à taxibus, Malembe. Direction Stade de Martyr, CPC, Congo pour Christ. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023 à 12h. CPC, Malembe. Wow. La éducation Bosimbake itemat ndolo istana bakuse la fongoli ba biro la bango pona ba inscription ya année scolaire 2023-2024 boye ba Kenya so ezali ko salema ofele ndenge Stéphanas Kande na Michael Busto to batalisi. Pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yogelaka yo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza kosalema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2023-2024 du 15 juin au 6 juillet 2023. Les cacaos ont déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e tina 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna ba section eza ebele aviation civile, électricité générale, mécanique générale, pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission, commutation pe électronique industrielle. Mwana ye moko kaka sala choix na ye formation de affaires ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki déjà kotravailler na ba entreprise en tant que vrai technicien ba professeur awa
kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele du 15 juin au 6 juillet. Premier test d'admission et kozala bongo le 8 juillet 2023 na ba 7h. Okanisi esili Tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique. Osilisa na yo déjà classe kala kasi olingi o renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na ba domaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires oye kolandenge nini ba installaka ba panneau solaire ata ozana ba province mosika masolo aweza kofungama kitoko koyekola kitoko. Informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esilite réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bacours ya anglais pesa kopesama yoka baformation eza kopesama du lundi au vendredi de 17h à 20h pe samedi de 10h à 20h. Tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo esomi na kati ya istandolo avenue aérodrome numéro 3930 quartier ndolo na commune ya Barumbu. Itemat ndolo mfumu ya formation technique. CAA atieli ba client na ye Airbus A320 mobile po ete va voyager na ba condition moko ya kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme le lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Salle de fête le de bonheur na commune ya Kalamu eza cadre moko kitoko eza koyamba bato nyonso baza kobongama pona kobala ko fêter ba anniversaire pe biloko mususu ya bongo na bongo ba detail longo na domi bendelo ngwanza pe Michael Busto. Eye ya bino na mboka yango yo ofandaka na étranger to awa kaka na Kinshasa solution hébergement pour na bino yango yo monani di tunanga nini les déboneurs yango yo véritable flotte ya mpifo ya mokwake déjà kobanda na couleur ya pamba ndenge ka bozomona enga ye
bling bling na ndenge ya nyama ebongo zwa sikoyo bachambre luxe mpe noblesse na ndenge ya 2 fois te na le débonnaire bokozwa baappartement ya chambre salon équipé to meublé na kati bokokuta nyonso ezali bambetu ya mokwake mosuni mwete neti mpose na salon bokozwa bafoto ekuba plus sale à manger ata oyambi na o bapaya awa okomitungisa ata moke te mpo bakozala suka na lezi ya kosakana te cuisine ya kitoko ya mokwake ndenge boza komona ezali na kati mpo na belubu bondimela ngai ke ata boza couple to famille bokoki kovanda na baappartement oyo kitoko esili te bachambre simple mpe ezali très bien équipé nyonso eza na batoilette mpe badouche ya propre okoki kolia kuta ta na kati ndindi aleka te di basplit eza na pointe malili neti na pôle nord bondimela ngai ke baappartement ezala nango na kini kasi ya le débonnaire ai bazwi wapi di chambre d'hôte elingi koloba ke tozoyamba biso eza na bachambre tozoyamba bapaya bazouta libanda ya mboka oyo bazouta na Europe oyo bazouta partout na monde mpe oyo bazouta na Congo kaka démocratique na baprovince bachambre oyo toza na mposa toya famille boza desite ezali soki oza loge awa okonyokoma te soki bilamba ekomi osali te mpo buanderie ya le débonnaire eza na pointe avec bamashine à laver ya mokwake courant ate ekei kinshasa mobimba awa baza na groupe électrogène mbala moko edémarre bokanisi esili tintin oza na fête ya mariage ya anniversaire n'importe quelle célébration to baconférence mpe baréunion misusu le débonnaire etili bino koko na sale ekuba ya luxe koleka luxe yango moko mpo na succès mpe réussite ya baévénement na bino kasi tunanga le débonnaire eza wapi prince victoire commune ya kalamu en diagonale ya district mpe maison communale mosika te na rond-point victoire oza mobimba di le débonnaire mpo tokwei na kati ya kini ingeta olingaka kolata basapato ya qualité na République démocratique du Congo bebake place eza se moko na 7e rue limité epai ya papa griffe ndenge Igor Ntingi héritier mapindemi bapesi ba détail pasi na ngai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya limité na place commerciale na petit boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon puis oyebi bate ezalaki na limete tokie na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Tchanga Maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas griffe pour diminuer le taux de pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on a dit ça la sapate. Est-ce que Azali a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Naza a été dit pourquoi La Sola a fait un gentil Mobila. Adjoint ils allaient chez Goko Moulumba, fils gouverneur gentil Mobila. Nous avons même bonne foi. Albara Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait mon compte au Bonaïri qui m'a politique, tout le monde m'a camé. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité nous suspect bazar. Moi je pense que nous ça la effort et ça devoir on a vu nous on a devoir dans la salle sur le téléphone na 7e rue place commerciale na petit boulevard place partie soit un peu monsieur mon ambassade d'Adora Kekele pour mon aller la présence de la salle dans un bien organisé na salle de kanda nyo suboyo ego l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais
balingi kosoutenir nga te. Bon, je comprends, donc client nyonso akotaka awa oka yango papa Grace Mawa mboka biso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na simba science na vi na nga te. Donc chaussure ya awa ozala osala fete odia bato nyonso na fete nataka pesa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokolokola eliki yaka na odimini yango koma lokwa ye moko ekoka yo ozana oyo lokwa ye moko olingi koma bolite lokola il yaka na osala ngo nasaka réparation nasaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaki bate eza te Oyoki, adresse Ezase Moko, na 7e rue Petit Boulevard, na commune ya Limete, et pas wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa, ezali kosalema, na ndenge ya kosakana te, soki okoti awa, obosani Italie. Libela! Po ete bana bino bazala na ba santé kitoko boyeba ke potopoto potifa pinde ebongi pona bango Stéphane Ascan. Ah merci, ya buinde, bana nyoso baza kuringa. À la pochette. Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci, merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bote la Bino. Mama kanta bamba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto poto Protivap. Et ça ba pota pota te. Allez, kamata. Bon appétit! Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kuria ya bango Protivap, ba bandi ba danse na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. Bon, c'est ce que journal ya peuple pour la peuple yango ekomi na suka bande ko botikala malamu. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi